Bandeko, soko kutani na mutu. Ndeko, okutani na mutu. Alobi na yoke, bandeko basi oyo, bazala na équipe nationale. Soki, lelo yo, bakoma distance na Karine Mokonzi, la baronne, ezali pona, baboyaki, moninga na bango mwasi, akonza bango. En tout cas, ndeko nyonso, kopesa réponse te, me bukana na koseka. Banda koseka, seka. Même soki mutango atuni yo, ozo seka nini, yo talai na misu, sima continue koseka. Soki pe bokabwani okoti na bis, otali ye na fenêtre, o continue koseka. Soki pe okoti na voiture na yo, avant otia contact au démarrer, otali ye okitisi vitre, o bukani na koseka. Soki pe omati ozozo avion, otali ye, o bukani na koseka. Soki pe oza na fenêtre no ya ndaku, meme likambu, bukana na koseka. Seka penza makasi, kopesa ta réponse moko te. Donc, soka lobi na yo kaka, Karine Mokonzi, na bandeko basi oyo, bazala na ye, na équipe nationale, soki lelo babebana, parce que baboyi, Karine Mokonzi akonza bango. En tout cas, réponse ezakaka moko. Seka, seka, seka penza seka. Yango nde kaka. Ezali réponse a solo. Po bisika kotikala. Atana na lalite, akozwa réponse. Oyo, azako luka, azwa. To oyo ayebaki te. To oyo, abanda kosala sambla, ayebi te. En tout cas, mokili oyo ezali penza elengi. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, tango na landi maloba ya Malika Mania. Aye koloba makambo yo na pekisi bino, ou bien o na peseli bino conseil, e bongi bo sekaka. Ke soki, Jaeli Show, baboya na bango makambo, na ba Cynthia Wadol, parce que baboyi, moninga mwasi, akonza bango. En tout cas, e bongaki ebima, na maloba, ya mnamunoko, ya mutu moko, soki awuti wapi. Mena ndimaki te ekobima na munoko ya moto yo auta na le Kardashian. Wane zaneti azako fingisa Josepha Chako. Parce que Josepha Chako, tilelo ye le Kardashian ezakaka pe ye aza leader. Bien sûr, leader ezala fifisiwa. Mais yazocha ye leader. E ezali Malika Mania. Amifingisi liboso ye moko sima mifingisi Josepha Chako. Parce que bayebaki n'équipe nationale. Karine Mokonzi azalaki koboya kokonza. Mais eza impossible bakonzama bango moko te. Parce que Karine Mokonzi ye mukolo super talent. Ye mukolo équipe nationale. Bachanzango kombo, babakisango kombo, ye mukolo nango. Soki pe lelo ye panzana, ye kaka mukolo ba succès na bango. Alors, comment Malika Mania, Oyo, bazala équipe adversaire, les Kardashians, Bango Kutu, Komba Pamba, succès bazwa, et Uta Kaka, une équipe nationale. Équipe nationale, et Uta, na super talent. Super talent, et Uta, na Karine Mokonzi. Na cerveau, ya Karine Mokonzi. Na mayele, ya Karine Mokonzi. Na solidarité, ya Karine Mokonzi. Na ndaku, ya Karine Mokonzi. Na mosolo, ya Karine Mokonzi. Alors, comment Malika Mania? Oyo ba nyongwama, bazoba nkuba penza, ya maloba. Les Kardashians, kombo wana kaka mde simbaki bango, grâce équipe nationale. Ayebi bien, nani kuna, azako konza. Atalali ne pongi. Puissance na ye, ezako konza. Nani wana, batu nyesu bayebi yango. Alors, comment
muta bongo aya kolobake bandeko basi baboya bakonza bango no ezalaki bongo te bandeko basi leader akei mais leader aza toujours vivante mais bango bakanisi histoire ya ba orchestre ya ba groupe baoke jazz lombo akende esuka ndenge empire bakuba ekende asuka mokili esuka ndenge lelo yo baviva mais Karine Mokonzi aza vivant bango bazaki na doute bango moko bakei nanu bakote oyo mais équipe nationale ezalaki bien sûr batiaka ngambo ke o pilipili basololaki bayebisi ye équipe nationale boye yango wana équipe nationale ekufaki non eza bongo te ata kutu balobelaki pilipili soka lobi ekokaki kopanzana kaka te tango bango baza fidèle na lobi bien fidélité na mukolo équipe nationale bazali fidélité na mukolo super talent pamba te Joel Show ye moko alobaki yango na munoko oya ye atiaki mpe mai na munoko me alobi banda équipe nationale ezala na kati ya bafille net mutake poto muta liboso atindeli ye $100 alors bino moko bokanisi bato combien baza na poto kaka na kelke mikolo wana otindeli oyo aza ya yo famille te aza mutu yo opesi succès yo mutu oforme yo mutu okoti na équipe yo mutu azwi ba relation mpo na yo mokomi susu na poto otindeli yesu $100 ye moko mpe alangwe mpe andimi alors koma sikoyo bokende koloba ke bato abongo ke baboyi relation na Karine Mokonzi pamba te baboyi akonza bango yango wana bandeko awa réponse eza te seka soki alobi na bino kaka boye seka oyo koloba a plus baoyo bayebi bamaliki ya mania soki bomoni ye aleki na nzela ye ata alobi eloko te boseka mpo na likambo alobi oyo eza kaka eloko ya koseka biso na poto awa ata koseka ekangami jo panzi ata okangami pema kaka soko beti numero moko ya 3 chiffres ou bien 4 chiffres ambulance ye nango okei orécupere pema po fo koseka kaka réponse moko te ezali awa en tout cas bato mpe bakuraka yango bazali na ndimi te ke bato bandimaka makambo bazali na ndimi te bakoki meme mpa kozala meme mpo na soni meme mpo na kosala semblant na ndimi te bazali mama nanga meme na monoko na bango nano nayoka te mais soki balobaka yango na mayele nzambe nanga oyo eza ridicule moko basalaka plus que ridicule vaut dina na libula wese bima na bilamba bongo tambula problème eza tosala ridicule opesa solo bato bapanzana mais oyo te ya boye oyo eza pire ya bapire ridicule en plus ekobima susu na monoko ya mutu ya le Kardashian Josepha Chako bisiko zali en tout cas oyo ya yo oyo Malika Mania biloko tolakisa na mona yebi rien ngana kansaki na mosinzo kuta ko mata reine na mosinzo akomi monzemba ekomo pese ba vertige akomo loba biloba oya ko lobela te Josepha Chako faut pona ka bato ko pesa cours parce que bimi na rien dans les Kardashian muta bimi kaka na malonga eza yomoko Josepha Chako Magali Kongolo 2 voitures et ça la taxi na moko personnel Fifi Siwa il est bien positionné voire même camarade de Karine Mokonzi copine fidèle copine intime en tout cas binomi sa tout na kokoloba ba wana misusu en tout cas ebongi na soki sa awa ba oyo tu ba yoki ngai boyebi système ebongi boseka na obligé binote mais bino moko botala po soko sekite na ebelo ko pesa te soko pesi réponse obomi tango no pamba na soki si awa botikala malamu ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba.
Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, ça dans le la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu vas mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, ça dans le la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu vas mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.